alors mbote na bino surtout bande konanga obolinga nga mbote na tout bo sepela kotala émission mama Elia ni tourner dans le bakaka allo bonjour bana bobenga ba mama pe bosani bobenga ba papa émission na bino ngo ebandi papa nous pour le mariage ensemble souvent mama Elia ni to na pesi bino mbote belé merci beaucoup na bino surtout bo disposer ta na bino pona kotala nga mato ina bino poyoka allo bonjour et puis ça na pona ça ni kotala nga merci beaucoup ndé bo disposer ta na bino pona kotala nga pona kotala émission mama Elia ni to za grâce na bino ndé na continuera toujours ko sabe émission parce que na yebi ke bolinga kango bo sepelanga nango botala ka yango bomuki na saka nini na continuera toujours ko sabe bino ba émission na pesi bino vraiment merci belé parce que bolingo l'amour c'est pas donné à tout le monde. Merci na bato ba témoigner ka bolingo na bango envers ngaka maman Elia nitu na linga kayo mingi maman Elia nitu nga na sepelaka no makasi maman Elia nitu oyebi nga so na tali ote na lala kate en tout cas et ça la nga plaisir et ça la nga bien na yango sikoyo. Avant de continuer ma solo biso solo là le solo na oso alelo eza le solo moko eza ya pasi ya le solo moko ya mawa vraiment eza pasi eza mawa makasi vraiment mawa vraiment kaso na bi mawa eza mawa komona ke mwana ya mobali abebisa mwana ya mwasi oyo azana na 3 ans oyo azana no innocente nyoso ka pona nini kolengela ka libala lokwa biso ba mama to linga ya mabala ozana libala kolenga libala na sens nini na sens yake mwasi na mobali bakutani balingani lokwa mobali atikaka mwana Kongo na bolingo ya bengisi mwana tango yepoto ayeko bebisa ndekone ya age nini ya 3 ans poto kota na kati ya lisolo na kopesa no mbote na bato balinganga na pesa no mbote belé na oya ngaya ya motema ya na nga motema comme on a enani be ya Zakari Bezakle ba gros bisous grande sœur na pesa ba bisous belé na pesa ba bisous belé na malili na pesa ba bisous belé na pesa ba mbote belé na ba maman surtout ya CFMC na pesa ba mama CFMC mbote belé maman Thérèse na Paris na pesa mbote so komi na CFMC pesa ba mama CFMC bango so ba mbote na bango belé en tout cas na pesa mbote belé na ma béni de l'Éternel ma béni tango koma yebso ba mama CFMC mama ni tolobi alinga bino mingi merci na ba mama CFMC o bazalaka na Allemagne moko na bango benga mama Elia tango pesa ba mama CFMC mbote ba oya France bongo biso ba Allemagne okanisa biso te losako na bino pe na pesi bino kuna na Allemagne eska bozali mbote na mokili mobimba ba oyo batalanga na Australie mbote na bino pona monika mama Elia yo pesa mbote biso totala kwa partir à Dakar bande ko nanga ba biso ande botanga partir à Dakar en tout cas mbote belé na bino batotanga partir à Dakar ba biso mama Elia totala kwa partir à Djibouti bino ba botanga na Djibouti na pesi mbote belé et puis ba obatela nga na Lubumbashi mama ni totala ko ana Lubumbashi mama ni to sepela kanu nzamba lola bolingo ndo kandeza bolingo zelengi ceux qui mutaza ko témoigner bolingo ke ngai na linga kayo ndeko naza ko baki na linga ko aza ko sala ka o Christ baki aimez-vous les uns les autres et ça a sentiment et ça a plaisir makasi alors na kopesa mbote na bato balinga nga na bato batala nga ba o balanda nga o balandinga récemment na feti mbote na nga mingi na Francine Mayombo ilunga en tout cas na pesa mbote belé parce que yo za abonné yo taka ba mail mingi na pesa mbote belé Tom Mawanga na pesa mbote belé mbote ngone ebande na pesa ngone ebandeli na ngai ke na suka te ngeza ka ne bande po bake boza na kati ya motema na mona tina na ke na ngona suka ezate tellement se ngobolinga nga plaisir ne botala nga yango na pesa ngone ebandeli Emmanuel Chilumba na pesa mbote belé sopoza mwasi sopoza mobali na ebite Emmanuel Chilumba mais na ebike Chilumba za kombo ya mibali Emmanuel ba so pe na bana ba so ka mwana ngomone Emmanuel na pesa pe bambote na ebele sika ozali na pesa mbote na Nanti Mbala na pesi mbote na nga na mama Christine na pesi mbote na nga na belle amie de Jésus kombo ya ngono pesi nga mpe kombo na salini na pesi lo mbote na bino surtout na pesi bino ba mama na nga ya États-Unis na pesi bino mbote belé mama katika pesa na yo ya ngwana pesi mbote belé pesa libota nyo surtout mbote baba mama Eliane mbote boya bote kana pesa bande ko na mbote parce que bande ko na balinga nga mingi na pesi mbote na ba mama Swede nyonso makoleza na nzela ba mama Swede makoleza nzela chikupe makolo eza nzela Monjo makolo eza na nzela voilà tozoko tangata masolo na biso na bito solo na psek na mbote ndingo na poma soto so eza tema ya mawa mo ta muso na suka na pesa mbote ta on a préféré na pesa mbote na ibandela masolo lisolo nazo beta eza lisolo ya bolingo komi bolingo koti pasi ndako ezaki na esengo ndako ezaki na bolingo ndako ezaki malamu ekoti pasi pona nini po mutu moko ayekokota na kati
aye kopesa pasi na bato bazalaki na bolingo na bato babande kolingana na bato bazalaki malamu yango ntango nazobeta sete na bano bautaka Afrique nazoloba na ntina nazoloba pamba te bino bamosusu nde bovandi boye bozoka meme rapport boyebi na bino ta me biso bamama nitu nde tovandi boye okaka telefone mama nitu tala boye mama nitu tala boye mosusu tolobaka mosusu mpe tolobaka te otalika bi eleki ebele kutu na montina naloba eza te natika kaka ce n'est pas pour rien toyaka na bamasolo oyo parce que nzela oyo tokoki kokommunike mpona koyeba ezaka nzela ya internet kaka te boota masolo mama eli ya nitu boye to boota mpe bandeko mosusu basaka masolo lokola nga nde bozwi bamakabo mpo bato bana baproblème moye bakommunike na bato nyonso eza te do toza kose communike kaka na nzela ya internet na yango ndenge naloba boye eza na ndeko moko ya mwasi babengi nga mwasi na mobali ensemble bango mibale babenga papa na mama mpo likambo osali mpasi mingi baye mama eli ya nitu parce que baza babone na nga batala ngai baza babone na nga mena ko baplace baza te baza babone na nga batala nga babengi nga bango mibale mama eli ya nitu ye loko obetaka makambo ya mabala loba makambo oyo mabala mpo bato mosusu bameka kotire leson bayeba koza ba précaution avant makambo ekomeli biso ekomela bango donc lisolo na bango eza boye lisolo na bango eza ke ndeko mwasi na ndeko mobali bakutani ntango bakutani mwasi aza mpe asabotaki mwana na ye moko mobali mpe abotaki deja mwana na ye moko na Afrique atike mwana na ye na Congo boyoki mibali so baye na poto babengisa mpenza bana noki te wana ezaka biso bamama nde bozaka motema bomama etungisami ebi nasala nini nabengisa bana me mibali bazaka mpenza motive lokola biso bamama te ndenge tozalaka ndeko oyo ya mwasi mwana na ye azaka ne te ye mwana ye akenda na ye Londres parce que mwana asakola na ye déjà na 23 ans nde mwana na 23 ans a préféré ake kovanda na pays anglophone na kabwani na mama akenda na pays anglophone mama atikali na ye mama atikali na ye mama atikali kozwa papa oyo baza na ye sikoyo tonton oyo baza ne tonton Jean nde baza boye na mama bavandi babuti mwana bango moko ya mwasi me lokola bazalaki ke mama akomi lokola na bana mibale tonton Jean mwana bota na bomwana garçon na ye atikali wapi na Congo mama lokola ye aza na bapapier na biso ya malamu balifangasa nde tobenga yango mama asali badémarche mpona mwana ya tonton Jean aya mwana tonton Jean aye mwana tonton Jean aza na age nini aza na 24 ans awuti Afrika aye malgré papa na ye moto afuti babiye mpo yaya me moto asali makambo koluka bamikanda kobongisa to ezalaki mwasi baprise en charge nyonso mwasi moto asalaki mpo mwana sani mwana akoka koya mwana awuti Kinshasa Eric aye na poto babisanga Eric parce que nena ba boyika na 24 ans Eric aye na poto na ba akusi 24 ans ka awa Eric aye na poto ba 22 ans na kanisa akusi 23 ans ka awa Eric ndenge aye na poto sikoyo mama abiso oyo abandeki kotika mwana boyebi soki moto awuti Afrique bato mwana ndeni lokola moto awuti Afrique boye sungi nga natikelaki mwana mpona sani na profite ke mosala bato mosusu alinga tina bakaba na bacrèche te bino mobita mosusu banourrice ezalaka vraiment kitama ata ezalaka facile te mpona kozala nourrice bino nanga tovanda na poto toyebi bien ndenge ezalaka lokola mwana wana ayaki poto baprofitaki babani mama abi na bandosala lokola mwana nga aza na 3 ans olena kenda kotike na crèche natikaka ye na grand frère na ye bolanda bien natikaka na grand frère na ye olekenda kenda otike na crèche atikalaka na grand frère na ye mama atikaka mwana na grand frère mwana ya 3 ans oleki ake apasaka te ebele akendaka na ye na école ndenge ezalaka me moto atikalaka nde na ndako eza grand frère na ye moto akendaka kozwa ye akozongisaka ye mama mpe ntango abima mosala ye akendaka mbangu asaka nini atikika mwana bongo ta mosu asukoli mwana teka omoni ye bapamperse yango osala nini olatisa mwana ka ndenge ezalaka ta balingete opango alakisi nde bapangusaka mwana nde basaka makambo nyonso to na lingete parce que mama azokende mosala Eric ndenge atikalaka na mwana mama pa kosa na ide te ke ndenge atikalaka na mwana bwako obebisa mwana etu mama pe makanisi ezalaki te makanisa mabe eza te mwana mobali na yo aza mwana na yo mwana mwasi na yo aza mwana na yo mama bavandaka na mwana Eric ndenge azalaka na mwana ndenge wana nzoka Eric abebisaka mwana abebisaka mwana ndenge nini Eric aza kobebisa nzoto ya mwana na misapi na ye nazoka namona ngona nkele pona la kisabino ndenge Eric abebisa mwana en tout cas namona ngona nkele bo comprendre ka ndenge na oloba ezo sala salite ezo sala nkele po atana na lobna na la kisaba geste wana osa bien te botala kaka kitoko te Eric asala ka ndenge nini ndenge atikala kana bébé Deborah Eric asaka nini abebisaka Deborah na misapi na ye malembe Eric ndenge atikala kana Deborah abebisaka bota sko Deborah za mwana muke mwana o aza na 3 ans akoyeba ndenge nini keloko bazosala ngeza mabe mwana koyeba te keloko bazosala ye eza mabe
Donc mwana ata bazosa parce que bande kosala na misapi muke azobebisa mwana muke yango wana ba mama soko oza na mwana na mwasi faut ko contrôle quand même que bana basi baza bana te bana basi okokofana na mwana mwasi azwizemi abombi yango po oyebi pete okofana na mwasi mwana mwasi bike mwana aza mobimba nzoka asa yeba mibale kama mo oyebi te okofana na mwana mwasi okontrolaka mwana melaka pilule oyebaka te po bana basi baza dangereuse bana basi baza vraiment dangereuse. Nazolo bate pour na bébé parce que oya za na ye bébé. Bébé Deborah et qui a bébé sera bébé Deborah na misapi. Comme il a un jour mususu ndenge zaka mama sko azu vacances. Ndenge mama azu vacances abanisko kozo so ya mwana pour mwana ndenge tika la Eric ah mikono na profiter moi était grand frère na ya utaki kinte le grand frère na ya ki mutu na saka nini na tika la ke mwana le kwa na kenda musala na oska mikolo na beta na ko choba makeli mananga botala ka ba musique et tout na sa sala musala en tout cas eza ko edenga mingi vraiment Eric aza ko edenga mingi ba vanda ka Eric na ndako bien kimia Eric aza ko pesa apparence ya mwana moko malamu nzoka nde Eric abebisaka mwana muke na misapi mama yebaka te mama tango azwi vacances mama siko azwi relais abanda kosokipe na mwana abanda kobongisa mwana ndenge mama bongisa mwana mama bandi kosukola mwana bandi kosukola mwasi na mwana boy non asi na mwana boy non touche pas ndenge mwana zo touche pas wana siko mwana nzoka nde Eric auta kosala mwana makambo na kobebisa mwana na misapi mwana siko nde mama nga sokola po mama sokola po Eric ala ndenge abebisela ke mama siko ndenge kosukola mwana non touche pas ça fait mal touche pas ça fait mal maman comprendre ça fait mal maman azui mwana ache mwana. Alors maman Eliane Mitou, elle tient pour vous les services traiteurs. Service traiteur, maman Nitou, la providence. Na ba fête na biso nyo surtout. Tout on s'en soutien. Ah bon c'est nos fêtes nous pas tout bailler et comme le roi VIP. Tous vos événements, mariage, baptême, retraite d'œil, conférence. Donc il y a qu'à VIP. Maman Eliane Mitou met à votre service son service traiteur, la providence. Ne cherchez pas loin, il n'y a qu'une seule adresse. Location Ezali. Il y a un matériel, location de ma voiture. Oh, ma CD, ma cassette, il y a mon rôle, nous parlons de production, ils sont très bien. Donc, nous avons un bal. Nous avons un bal qui est anniversaire à l'Ibala. Une seule adresse. Nous avons un 18 anniversaire. Je dis bien une seule adresse. Oh, yo, zo qui back. Oh, yo, au bani ministère, nous passons, c'est le premier anniversaire l'église. Maman Nitou Ezali. Elle vous convient, elle me convient aussi. Parce que elle le fait très bien. Service traiteur, la providence. Un seul endroit, un seul service traiteur. Service traiteur, la providence. Elle et nous formons bloc parce qu'elle connaît bien son service traiteur, la providence. Pareil, regardez, on est en train de faire un service à table. Nous faisons tout. Vous voulez un service buffet, service à table, tout ce que vous voulez. Donc nous sommes là pour répondre à vos attentes. La place à Rocha Mwana, un bétou. Maman tala Mwana bouille. Ah Mwana penza qui est. Vous comprenez? Mwana sabanda ko fongwa déjà. Oh pe maman bololé ndenge nini modèle ni natuka utika mwana na mwana mobali vraiment ukipakate mwana banda ko funga mama mama bengi mobali na yabi Jean ya kotala tala mwana ndenge mwana azali Eric pe azaka kana ndako mwana boye ndenge nini mwana kokoma boye mais mwana ngana tikika na Eric netikika na mutu musute papa bi boye kasi utika mwana Eric kokobe bazu mwana mama bakena mwana na hôpital ndenge ezalaka ba examiner mwana médecin so ngabi non mwana ba baby si mais baba ndeko baby se na etolomote ezaki etolomote na banda ko sala mwana yaki ba misapi bo munganga na tsata bi ki misapi nde ka banda ko sala ba misapi o sala ba misapi nde muke asali nini afongoli mwana bolimbisanga ndenge na oloba pona na short foka na loba nde misapi muke misapi ya Eric asali nini efongoli mwana
Donc c'est triste eza mawa. Botala na babato ba uta Kinshasa o na ebite to baba na munoko nini to sala ndenge nini finalement eza babiso o to uta na biso Congo. Mais éducation de eza mon côté. Bana mingi baza na comportement mabe. Bana mingi baza makambu mabe. Botala Eric ndenga sanini abebisi mwana na misapi na ye. Eric abebisi ko tango ba bimaki ba ebisaki Eric te. Réaction mwana balobaki na Eric te eloko moko te ke baloba na ende babimaki na hôpital babisaki pe Eric te babimi normal bakei tango baki babebisi mwana ndenge wana mama lobi non il faut kaka bakanga Eric papa atali alobi Eric aza mwana ngai so bakangi Eric tokotia Eric na pasi mobali abondeli tonton Jean abondeli mwasi na ye abondeli mwasi ne bazongi na ndako tango bazongi na ndako bakoti na ndako mama tika na salon na mwana papa bengi na Eric na Eric ya kanano Eric akoti na chambre papa ebisi eloko nini osali na ndeko na yo Eric maina papa beta Eric en tout cas oza bien osali bien papa anga buka Eric panzi papa beta Eric papa beta Eric papa beta Eric beta Eric abin mama na beta peza makofi na panziko anga kanga mata panzi akufa moi si kuna na salon ayebite ke mama kuna za ko torturer Eric beta ayo kaka mutazo ganga ate ndotala boye papa kanga ki porte abandi ko beta bifungola porte nete na kobenga mbila ngana nga kutu bakanga yo mutu boya kitika ko sa justice yo moko fungola porte nde papa yeko fungola porte nako fungola porte nandenga beta ki Eric allez libanda bima kende botala niveau ya motema mabe ndeko na yo ata bobotami na ye mama moko te bobotami na ye papa moko aza ndeko na yo motema nini wana yo mwana mobali obebisa mwana ya papa na yo mwana ya mwasi obebisi mwana na misapi obebisi mwana et puis ba mama mwana mwasi abonga te basukole na mwana mobali mwana mwasi ataza ya bébé c'est vrai papa kosukola mwana eto boyi te mais mwana mwasi ya bébé mwana mwasi ya muke botika na bana mibali te botika te mwana siko koloba yebi te mama tel mère kasaka makamwana sika ute ko sala ngope récemment mwana non touche pas non ça fait mal non touche pas ça fait mal wana mwana bake Erika tushaka weza te mwana aza na makanzo na kofunda wana mwana aza na ngote po bake loko eza mabe po mwana aza mwana muke botala niveau ya mutema mabe ba famille recomposée ko ezaka ba problème si problème on eza problème ya mwana o Eric nenga sanini ndenge kamati abebisi mwana ya papa na ye abebisi mwana na misapi botala niveau bana ba uta Kinshasa baza bana moko na yebi te yango satango soko atambola akana ndeko seja na kin Satan soko atamboli donc siège na ezaka na kin Satan okukenda ta na Afghanistan te okukenda ta na Colombie te okukenda ta na Corée du Sud te ta Corée du ata na Chine kende Satan okanga bikanga na ba Congolais boye pona nini makambo mabe nyonso mingi ya mabe ka ba Congolais mingi ya mabe bano baza makambo mabe botala o susu Eliane oyo makambo ya passé Moïse Mbiye o ba violenga na 15 tala lokuta oso yebaki na yo makambo oso bimana mibali mais atape ba viole yo selo te po yebaki déjà mibali ko viole zaki ba viole yebaki na mibali te wana zelo ko musu mais yo soko so leka na ona tatami esali nini ba viole yo nyoso pona ko nuire na vie ya mutu pona ko bebisa vie ya mutu pona ko bebisa réputation ya mutu bano ba uta Kinshasa baza makambo mabe na yebite bana oyo ba uta kini balinga ba parana ba baza na pasi mona uti Kinshasa posa boma libala ya mama na ye mona uti Kinshasa na posa boma libala ya papa na ye bano ba uti Kinshasa ondio ba rabana ba yaka na bazuwa na motema ba yaka na mitema mabe wana eza ya Eric me boyra mobali mosusu ye problème na esa nini mwana ya mwasi na ye akosele makambu ke nini belle fille mwana mwasi na ye akosele makambu ke papa sali nini o mobali ya mama atushaka ngai mobali ya mama atushaka yo mobali ya mama atushaka yo ye moko akenda ko porter plainte jeune fille akenda ko porter plainte ye moko akenda na mbila ke ko porter plainte ke mobali ya mama na nga atushaka ngai soki mama na nga aza te to mama na nga lali to nini to mama ke musala butu ya ekotela nga na chambre atushaka nga police ba ye bakangi mobali bakena mobali. Et puis le quoi moi nazalaki na nupe mineur azalaki na 17 ans bakangi mobali bakena ye bakena mobali moi sazonga musala kuti mobali azate ye mwana azako pesa sango ba ekokanga mobali na yo bakende kene tala mwana motema mabe ya mwana oyo
nyonso wana bapona nini aza na posa papa na mama bakabola po akabola bango abilo kwa to na poto na sala kamunini na fonde ka viol a fonde viol avec na 17 ans a fonde viol bazu mobali ya bato bakangie bakena ye tango bakena ye basambisi mobali ya spécification na ndenge nyonso mobali ya binaza innocent makambo yazo bana yebi yango te to yebi mundela za maele ya mundela za so bate mundela za maele bele babandi ko sa nini babi bon to kokanga yo na boloko te po baseke garde à vue à 48 heures po basala nanu mo enquête siko na ko solo la police ndenge ba solo na mobali nde ba telle explication mobali nde ba ki explication ya mwana batali moi bon to tiko po boyete basali nini ba tie bracelet bazu mobali ba tie bracelet en attendant basala banquette ba pese ba limite ba pese ba era kotambola ba pese ba limite place ko ngena place ko kendete parce que baza ko sala banquette na ko sala banquette ndenge za bobi mwana wuti Kishasa amuta lokuta bana Kishasa bato lokuta banoyo bana ba jeune fille moni bato ba wuti Kishasa déjà azana ye déjà na plus de 30 ans aza déjà na ba 32 35 ans ayebi na mutu ke na ye ko lukavi na nga mais bano ba uta ka Afrique ke na ke pa mama na ke pa papa baza bana mabe biti na ba ka kabola ba couple biti na baba ka ba couple ali ko mona mama za malamu te mama za la épanoui te mama za la bolingo na mobali na été ali ko mona papa za la malamu te na mwasi na ye donc biti na bango za kaka ba panzana waka ko po mama tikaka ngai po papa tikaka ngai po boye bino ba ina bo bengisi bana te bano ba uta Kishasa 14 ans 15 ans, 16 ans, 17 ans, baza mabe moko ko sakana te. Oyo bayaka déjà na 25 ans na ye, bango bayaka déjà biki aza déjà mukolo ko luka vie. Metala ka mona ye minero ko cheli banda to lingo boko la metango ko boko le makambo ko mona. Ole bien lekeli ngai. Sikoyo bakamati papa na ba tie bracelet. Ba tie bracelet, akoma na bracelet, atama na bracelet, akoma limité akendaka ne pe musala zonga me ba tie bracelet. Moi na pas akana kati ndako nzoka mundela za mayele basala banquette batala papa wana banzela tambolaka basala banquette tango babengisa yo mo ale babengise policier musa interroger ye ali makamususu lobi ba kobengisa ba pese psychologue ayebi te kwana psychologue basola solo na ye ayebi se makamususu à la fin ba yeko conclure ba yeko tala ke mwana eza histoire montée à koseli mobali ya mama na ye makambu ye ngona bravo na mundele félicitations na mundele pe mundele amema aketi na ye malembe ba tia saka nini akoma na résultat ya bien ba ko bengisa mwana na bureau ya police na mama avandi na papa avandi ba vandi wana bazalaki 6 oya poser mwana question lobby boy a poser question ba on so 6 ba réponse différente de différentes réponses à la fin ba yebisa ba bi mwana. Qu'est-ce qui ne va pas dans mon bal à maman na yo? Parce que ma kamunyo soto loba qui tu n'as jamais été violé. Tu n'as jamais été violé. Donc, monsieur Oyo aza innocent. Fia 17 ans, s'il vous plaît. Babi, monsieur aza innocent, a violé on a noté, a touché on a noté. Mindele ba ma yele. Ceux qui enquêtent, bando sa mwa ndenge nini. Po babande ko benga ye, ake na pas psychologue, bazo benga ake na pas assistant social. Mais batike kana katandako. Papa Obolbi ba violé ba tike. Pourquoi? Parce que mundela mona ki déjà ndenge mobali ya samba ki ndenge mona lubaki ba mona ki y a un problème et surtout ba mona za beau peur na ye. Ba na bota Kishasa bolinga ba mama na za mbalite. Et dérange kabino en quoi maman za na mobali. Et le connaît ses pesa kabino te. Bolinga ba papa ba za na basité et dérange kabino pour la ni chacun sa vie. Chacun pour soi Dieu pour tous. Monde sa na mukili asa na droit ko vivre vie na ye. Ceux qui papa na maman ba bote ki na Congo et ke ba kaboni. Maman ye poto a refaire vie. A bengi sur moi noya. To bengisi bino bana mama ona sali mabe ceux qui papa na mama bakabwana na Congo papa ye poto a refaire vie a bengisi bino bana boya papa ona sali mabe pourquoi bolingi ka ba malheur ba parents na bino pourquoi bolingi ka donc mwana ozana mutaya mabe mwana haine contre papa contre mobali ya mama na ye donc ninga mona ka mama na se épanoui na mobali na ye esepelisaka ete ye asepelaka te même baleki mama botelier alinga kabango te botala motema mabe soko asana muta bangana bota manga moko ebongo baleki no wana ba baleki nanga bazaka bana mama abiso tala motema mabe tala motema likundu bano ba uta ka Afrika basisi biso mayele toloba na modèle nini toloba na munoko nini bandeko bano ba uta Afrika na bana bota na poto bazala ndenge moko te baza différent na makambo nyonso baza ndenge moko te
bano bazaka na poto c'est vrai mingi pe soki famille za récomposer ako comme maman video to moi ça papa mais bazaka na ba réserve bazaka na mo ba respect na bango moko boye ayebi ndenga ko répondre mkolo ayebi mais bano ba utaka Congo oyo bazana ba problème ndi botala Eric ndenga yeko bebisa mwana ya papa na ye botala Eric ndenga bebisa mwana papa na ye siko bato basani donc siko soki komi obengisi mwana ye malamu keka na foyer avant na suna ndaku te makambo boye ekopesa so bato courage ndenge nini ya kovandisa bato na bandaku mwana ya mobali oye papa bengisi oye kuti papa na mwana na kati ya ndaku bébé ya 3 ans okamati misapino obebisi bébé mwasa ya muta malamu po papa bondelaki ye aboyi ko porter plainte angaki porter plainte papa bone papa mo tout taki penza beti ko beta papa benga na vina nga na vina yo bossa na ngaki na za papa na bossa na ke na bota yo na kombo na nga longola yango botala niveau makambo elekaka mingi na ba famille mingi yango naza ko conseiller na ba papa na ba mama kotika kabana no ya basi na tonton te o tonton aza na ndaku atikali na bana ataleki na yo moko akokipe ko bebisa bana na yo ko bateki leki na ngaza ndako mibali mikolo aye nazo tike na bana ko tika leki no na bana te bana tango bakoma kokola ngana aza na mwana benga nga parti ya Irlande bisinga mama Eliane ngana yeba mibali na âge ya 11 ans menalo ba pété na 11 ans mobali 15 ans ye 11 ans ba mobali abizaka na ye basala kama kamna mo ya bomwana nanu mike tina ndenge bazokola tina ndenge bakoli abitango to yoko kola to yoko kabwana biso donc na 11 ans seba mibali mena ndako ba yebite na ndako ba yebite mona mo acha fimo ya abuta kasavubu na ndako ba yebite ke ndenga za abina 11 ans na sina yebaki déjà copain nga zaki na 15 ans ngala zaki na 11 ans déjà to sala kama kamno sala muke moni erona bomwana bosa bomwana to zoka guwana na kokola to sala tititi to yoko kabwana ne kaka tamu ye mobala yeko ya poto na 24 ans ngala tikali na Kishasa nde to yoko kabwana ya ye poto avant na 24 ans ngala tikali ba parents nga to yoko ya na Irlande ye akenda Londres ngala za na Irlande ko kabwana biso ya ngwana mais to yeba na ngana yeba nenge nzoto mobali za depuis à âge 11 ans na yeba ka botala niveau mona 11 ans arana kwa na ba parents mais na 11 ans na yesa kinini aseleki déjà mbo manekila et ayebaki déjà couleur et tolo monenge zalaka donc bana basi yango moni baloba bakajiki mbantu bakongo baloba bakazi ke bankento basali baloba wana waki sio watu donc ezaka kapasi eza vraiment passé en tout cas pour lelo to sukeli wana merci mingi na bino surtout bo disposer tanga pona otalanga bo defisinga miso pona otalanga mato na bino pona koyokanga en tout cas merci soko moni otali émission c'est pélicio o partager mingi na ba famille récomposée bato bazana bana ba uta mingi Afrique partager le bango émission oyo ba famille récomposée en tout cas bo partager émission batala yango pona koza ba précaution maman ko tika bana na mwana mobali te soko zana bana no basi ataza leki na yo mwana papa no na mama na yo kotike na bana na yo te po bana mususu bazalaka babandi ko sale bongo bano basi ba pousse ne so bandi ko kango ba sentiment nango akoloba na epete avandi na ye mingi bano bazalaka soki ba bebisi bango bongo na kati ya ndako ayoki ba sentiment akoloba te o balobaka mingi soki peut-être azana haine na mobali ya mama to na haine na noko to na haine moko boy kotie wana koloba surtout ça na posa ko diviser bato nda koloba makambu ya solo tope ya lokuta mais mingi basala ke makambu ya sepel neti Eliane oyo ya Moïse Mbia Eliane wana eza haine eza mutema mabe muto esala ye soki ba viola ki ependa zolo ba wana ki ba viola ki ngana aja 15 mama yo muto viola bozala kaneka oke ko sala ba ye oyo osali émission ye oyo soki émission soki nzembo ye otango alati roba pembe amitali habite roba pembe oyo ebonka Moïse Mbia simanga na loboko asa nini akotito sala na église ala tsanga alliance ngapela la alliance pona koma nini na koma na kimia ok Moïse Mbia eta musoza na ope guna ete wana pe choite za pe destinate en tout cas pona lelo to suki wana kana na ba God bless you Mungu awabariki tata nzamka alusa kumuna nzamba ni benshene bana betu bons bye bye.